Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyoso tu, mbote na bino nyoso tu ba salam, ba bonjour, bipa nyoso boza mabota, ba famille, ba connaissance, ba bi ya bino Nadine Bantimba Dina la star 0039 à l'Italie, ba bi vola gaillard yeyo, ba bi présentatrice Italie à Milan, présentatrice émission Panza Poké, ba bi lelo tozana kato sur la likambo libala babi ni solangi abali moi so ba imilia ki na net moi c'est munene za kitoko te oh moi c'est munene boye boye baboyi epaza munene baboyi epaza kitoko te baboyi epaza boye boye na ese bino ke moi c'est munene babala ga ete na ese bino ke moi c'est munene za kitoko te na ese bino ke moi c'est munene balinga ga ete na ese bino moi c'est munene ba ko tia alliance te madina la star na yo lobeta ke moi c'est munene na yo so na yo tora le sengo bali ni pour niveau mukile finga et moi moi sur niveau internet et bouger qui tamba sundula ke ba ke bala peniel mais lelo nzambe ya olangi nzamba couple olangi nzambe ya Enis a telemi a défendre a longoli sonia Enis a balisie a pesier ne pas n'importe quel mobile vrai Joe mobile a cano ye lengi aspect otali bozo ba ndinga okakula mobile te ba mpesa ko diminuer te couple otali couple roboya bozo ka niveau pena la photo ka botala bato ba yebiti botala ka niveau botala niveau vraiment ya couple botala niveau ya couple lengi roi boye couple longa boye commandeni couple vraiment elonga boye e commandenge nini couple mobala longa boye commandeni mobali a longa boye akoma ndenge nini bozwa kaka niveau babi oni solangi abali mwana bata mama olangi o mokili emiliaki bozwa niveau yeyo Enise abali mwasi kitoko babi mwasi kitoko zwa beauté faciale oboya azwa kaka mama na ye mobimba donc voilà abali yeyo boseka sude bosekaki botonga nde botongaki internet lobelaki na ninga mabe lele lobele na ninga kitoko internet e bouger pour la nini Enise solangi abali yeyo maman lopango babi maman mokonzi mère chef abi yende makambo donc yende makambo babi donc voilà mobali abali a honorer car c'est comme mariage religieux bozo ka niveau coutumier babi oboya niveau mariage civil wala oboya donc babi esika bachola kiyo kaka wane nzamba kotombola yo Alléluia. Quand esika bachola kio ka esika nzamba otombola. Mokile lobaki mokile sekaki. Mokile lobaki asba ko koloba. O Enis boy na fana. O boye, o maikalamba ya tiki epo aza munene. O po aza boye, o po aza boye. Na esino ke non. Moi ça munene na droit libala te. Na esino ke moi ça munene ba ko linga ete. Na esino ke moi ça munene ba ko honorer ete. Enise abali mokile seka qui est tellement ya trop mokile chola qui est mokile loba qui oh nyoso to ko ekoloba moi ça batu donc ande su ko moi na kutsus na net te donc net ka dinda bunga ka congolais so bien finga yo congolais so bien saka l'esprit na wa ko sakanelo congolais so bien humilier ko humilier yo mais quand les mêmes congolais c'est qui Enise na net na internet mokili mobimba ba Facebook car les mêmes congolais o ya tellement beti kelelo internet est bougé nana publié te nana lobité si tu ne lobité libala moko n'est pas n'importe quel libala babi ka esiko bachola ki ka esiko otombolo kaka na Congo wana kaka Enise nde bochola ki ba congolais nde pika nzamba tombola pesi epe vrai Joe mobile roi gâteau o ka connaît le côté donc voilà les Mike Kamba qui toko ba mona neti Enise azo mériter mobile ki toko te mais nzambe o ba parents na ba sambelaka bazo ki ta ba kufo ya ko prier pour la bana bango meltal au sambo bango bandi ko futa o bango ba sema ki pour la bana baninga o bango ba sala ki pour la baninga de lo nzamba ko futa lelo Enise abali mokili ekangi munoko donc match sili babi match sili donc ya lobe ya souté au finga ya souté ya rochole ya souté babi vraiment to souhaiter au ka Enise solangi ba bon mariage to souhaiter makamba kitoko mama umela donc ya boezala te quoi donc beauté moko ya grave donc babi beauté faciale babi gileti bamba babi Enise ba botelo ba vrai bana ba vrai chéri donc voilà to souhaiter bino ba bonne chose du monde bo bala libala kitoko bozalere na couple no bota bana kitoko to souhaiter bino ba
gros bisous, ba bonne chance, ma bo pambo, nzamba pambo la mobali ayeko longola soni ya mwana mwasi yo. Ba bika nzambe na longola mtu soni. Muta mukila ko longolo soni te. Muta mukipe so apesi yo lobe ko chola, mais nzambe apesa kana tana ye. Alongola kasoni nzamba lole. Asalaka nangonga na tango na ye. Apesa kalibala nzamba lole. Asalaka nangonga na tango na ye. Bajelu babetangonga. Ah ya ya eh. Bajelu babetangonga. Alongola kasoni ya bomwana, alongola kasoni nzamba lole. Asalaka nangonga na tango, asalaka nangonga pe na tango na ye. Tango enisa linga balo Mike leki tango nzambe tangi pe ngonga na ete. Alinga ko forcer. Abana ko forcer même pas parane bazo lingate parane bazo bakote ba prier bazo mona ke non Mike azaki te muto azo mériter côté la famille Hollande azaki no peut-être ki mo sunya na ba ngena mo bala côté na ba prière mais ni ça ngaka forcer ala que pa bali abai ki fait Mike abali artiste mutu ayebana mais aoye bateke ya za mutu pe aza n'importe quel mois na te pa parane pa batu minene na mboko mais ala ndaka fait Mike mais donc azaki ya nzambe te ça ki nini et tu crois qu'il y a un là mais t'as ce qu'on a nzambe ndenge t'as ngonga nzambe ndenge telemi o mtoko ko arrêta ngo ati babita ngo telema ka salaka asalaka tanga telema mtu apekisa ka ita dans la maison conseil à mtu tala mariage na o Nice ndenge bouger net babi Mike Kalambai ata pa yo tala WC o tala vidéo Nice ata na toilette o tala vidéo ya mariage à Nice ata na kata voiture tango o conduire o kota YouTube o tala ata na Facebook, ata na Instagram, ozotala libala Enis, okanga mnoro. Donc pour dire que na vie a mutu batiaka point final te. Mutu sona akufite, okotia point final la vie na été. Donc frère Mike Kalamba, honte à toi, yo kete suro humilié et nisse neti mbali muso arozwa ya zate. Donc c'est comme yango pe moko bala bibala ba kitoko pe kozinga mbala ba kitoko eza marato mbali soit trop kitoko anomona kaka kitoko na ye aomona ka aspect na ye aomona ka mwasa na aolelanga olandanga pona na kitoko na nga donc nyoso tout yesolo vraiment bato ba nyama mbala ba be mbala réseau zino mbali no mukazani ba marque po ozano aozana donc aozamu to ma peka te déjà des natifs balu ba ta peka donc ninga zaki ya ni siko zaki lokali tuma complexe mo zo na beauté a Mike azola ntambala osalebo ya tazo sabe azola ndaka a beauté Mike amona ka nganga ba danger donc nganga mutu musute mais le quoi zaki loko ko forcer si fait des faits et simba kité fait des faits et souka la nzela faut Mike amba azara moi sinzo azara suna fiancé côté mususu moi derrière car boy buba yo capteur ka motok c'est leli abali babanda ki fiancé yango ka pendant ka zakala muninga tamula yo ambule belé ozo liambonga muninga ozo profiter de l'élévation famille na ye ozo profiter na honneur ya comme ba parents na ye otamboli na komba couple olangi OK oteka ba CD ba akwa bata komba ba somba CD c'est tete ya dio ko somba monter ba 5000 pour la nini otambola sima ya kombo olangi ozizi ba mbongo oteki ba CD teki ba DVD batu ba pambolio que non dans sens que pas soutenir mouvement tant oteki ba CD ozimbongo ozu élévation ya famille olangi OK ba ila mbongo wana Penuel leo to sukiwa leo komi Tomé Jerry mais comme que moi si OK bala moi ça zanga sagesse moi ça zanga maturité ouais comment on problème ma couple achana net depuis quand même ba musicien ou ba musicien mokili jamais ba exposer ma bala na net de l'engin Penuel Kalamba exposé et lesquels mokili mumba parce que moi si à mosali ya nzambe jamais ko opposer acte bon si on dit que une femme sage, une femme de prière et ni solange, yo talina beauté et libanda, tel aspect physique, aspect extérieur. On voit ça que batala la 4 mois si la rende 4 mois thème. Et ni moi c'est ma bonne de moi c'est ma prière. Gileti bombada on yeba ozu oza béni oza erré parce que moi c'est aux yeux moi c'est ma bonne de moi c'est ma prière, moi c'est ma gêne. Oh à chaque fois pour me rien na ndaka ko tellement la prière à ko gêner pour nzamba kita asala. Vraiment eza c'est romi comme on a dit la biso Enis ninga bali donc voilà pourquoi on a vu ko lingate ko seka mutu na vie ko lingate ko chola mutu parce que point final eza nzambe nda chaka biso ta mokito ko tia point final te na vie ya mutu parce que nzambe nda sala nyonso ta siko ta niveau
tala niveau peut-être ce qui Mike amba ya bala kine Enis wana peut-être le ba humiliation ya zo kana net yo ki alingara yo kangote moi si honoré de ba millions to kaso ba sala ba 70 000 ce qui ba 100 000 euros lelo absambusio na internet a humilier yo eza mingi yango bandeko mibali no basala nzambe vraiment botalaka basi balaka basi te mpona famille mpona famille intel mpo aza na poto nazwa mokanda soki nini bobalaka nde basi oyo bakosoutenir bino na bamoma bino ya faiblesse mwasi aza na priere mwasi ayebi nzambe nde eza malamu mingi donc voilà mingi ya robert yango te tozalaki na biso kanga bisolaka likambo ya Enis Dina la star babi basi ya minene donc biso ta minene bamona biso esi biso te mais lelo botala niveau bozwa beauté kaka bobenda beauté bimi ya osakana te babi mwasi munene mwasi munene niveau bafingaki Enis mise mwana muke nini mawatro tomoni elekeli mokili babi Enis wumela kende liboso bon mariage bokende musika nzambe apambola bino foi mark vraiment nzambe a confondre yo babi partout oza o mato kita ota la vidéo partout oza o mato kita ota la photo ya Enis nenga bongi partout oza o mato kita ota la vidéo ya mariage ya Enis Olangi babi ba komba balela mabe balela comme trop lelo Enis alela nenga na humiliation yo sala na déception yo sala tala ba retour na oninge salio donc bala sima solo la basi masola shwya na ngote keleka obondela penuel pour ça mosala ndambe ko divorcer te soko divorcer bomi sous ministère déjà moi ce nelo rasai de bomelio déjà ministère donc yo keleka bondela mwasi prier mingi pona ye to ana to tombeli okara ba bonne réconciliation donc te souhaiter ba bonne réconciliation faire mai bo se réconcilier car bongisa mwasi na yo limbisa ye na mabe ya sali penuel pemba sima kozongela soute yo za mwasi ya mosala nzambe za pas n'importe qui pour moins de likambu o exposé na net donc yazaki ya bino Dina la star babi Lamborghini moi na Italie moi na Milan pour tati cette émission panza pour que habite sur la likambo Nice parce que et bougeait tellement net babi voilà donc ya bino Dina la star ayeko sola pona kolobaka nzambe merci pona soni o alongoli Enis babi nzamba longola soni voilà nzamba longola soni alongoli Enis soni o mokili pakola kie alongoli elamba ya mwindu nelongi apesi honneur apesi valeur apesi libala kitoko a tomboli kombo ya famille Olangi lisusu vraiment mama Olangi na raisonner papa Olangi soki bazalaki en vie niveau balingi ba sepela pona libala mwana bango soki bazalaki na bo moyo na éviter pena talent d'âme nini mama Olangi ngadi ta pona fête ya mwana mais to pesika ape merci na bato surtout ba soutenir bana oyo ba orphelin nzambe apambola bango mariage les gars qui te retourner na musika vraiment ba iloko koloba te rien à dire to moni vraiment rien à dire donc voilà to pesi merci na mobali oyo alongoli Enis soni nzambe asunga ye toujours ba prière bokende liboso nzambe apambola bino frère Mike donc place oza nzamba limbisa yo pona humiliation yo kanisa neti yonde fin yonde sukisi masola libala mais tala nzambe ndenga sala vraiment bandeko mibali beauté ya moi si exact aspect physique te moi si ezande kati lingo linga obala moi si ndepona kati na ye aza moi si moko aza moi si femme sage quoi pour abi femme sage bâti sa maison donc moi si aza sage tala moi si le roi wana mobali asali erreur asali bêtise ola luka basala nzambe ola luka ba parrain en mariage bon parrain en mariage musala bangoni ola luka même ba pasteur basala nzambe ya préféré solution na internet solution na Instagram solution na assemble sa mobile d'ailleurs quand tu ba fan ba on peut essayer nde ba commenter nde ba on peut essayer solution or fallait luka ba prière abonde la nzambe apesa solution pour la problème mwana o azaki na ngona libala donc mingi ya robert na ngote ezaki ya bino Dina la star Nadine Bantimba babi mama na Hulda na pesi mbote na bateso balinganga na pesi mbote na banaso kolandanga na Afrique partout donc mingi ya ki na robert na ngote to ngaka to pambola nzambe pona libala ya Enis Olangi babi couple longa boy pe koma ndenge nini couple vraiment longa boy po ekoma ndenge nini bozwaka niveau couple longa boy pe koma ndenge nini nzamba futaka na ye lo sambo Enis e futi lo samba couple Olangi e futi vraiment
patience et futa babi muto abombami alekio na mayele pendant tant surtout Mike Kamba ya abalaki enisi azonga siba na net tuta mona na rasute ponga zaki ya mini na Facebook eti ya pe biso pe basi mobali sona abali ote ko ganga pe mingi te enisi zaki na trop publicité ka una bande ko mitu na ngabi o ezaka mwana mama langi o mondimi ya komba pour mama wana modèle zaki esprit wala mena ebiti maka mwana za sa na internet na Facebook soki mama nga za ko mona so ko mona te na ebite donc eti ya pe biso basi mobali sona na bali ote ko yemba mingi ya mabe enisa yemba ki tellement tôt asomba rideau atina ndako ya akangi photo atina na Facebook a changer ba rideau ba tapis atie ba décoration ya mi ya couleur atina na Facebook ba parole d'amour et non surtout na Facebook on dirait ba tout moi na couple online et donc il va d'accord les clés pour nga zaki mini na Facebook il va d'accord les clés quand on a sur commenter mais il va d'accord les clés comment se fait-il moi la maman au langue et puis moi na ya ministère à combat spirituel a se comporter bon il va d'accord les clés biso pendant que maman a été big à dire à la très dire mais moi la façon va se comporter donc à langue qui bolingwa Mike donc Mike Kamba vraiment à langue ça qui on ni so langue na éviter vraiment temps ayora qui jour ayora qui Mike Kamba qui ba moi musu na éviter azala ki ndenge ni pour niveau ba publication niveau ya ba publication dans ça na Facebook là c'est marqué langue qui Mike na ndenge ya osakana te et en plus maison na même attaque comme ya Shekina donc pour dire que non ba lingala qui vraiment makasi ayeba ite que un jour Mike a au décevoir rien na modèle wana vraiment bande ko bibali bo lingara basi bo ba déception na malamu te tango lingi no mutu te ko promettre libala te ko promettre te ko maso na ba niveau ni o lingi muningo promettre libala pendant que ça na fiancé musu qui pas ozo gérer donc linga pona intérêt muninga tie espoir tie motema après OK bala moi musu déception bo ma musu so okufa au niveau humiliation moi on a sibisa qui internet so batu musu na ba nerf solide ro pété donc mutu peut ozo ba problème pour soigner les cas mingi mais le nzamba honoré donc voilà était à biso mibali était à peu basi dans la vie ko tia point final na vie ya mutu moi si pe olingate mobali na bali ote wana ko yemba la pe ezala mabe mais to soki ni ça na discrétion sera ta exposer ki na ye bolingo na Mike Kamba na Facebook te na internet na bane ko tia peut-être ba jaloux ba ngaba ko te peut-être dia ba ngara arracher bénédiction za ki na monte mais le quoi peu binzamba la rater mbetu et zika donc la rata veaka pour la bana ayoki kolela enisa ayoki sonia enise alongoli soni alongoli lamba ya mwindu donc to pesika anda mais merci mingi ya roba na ngote zaki ya bino dina la star na ndi parti baba moi na Italie moi o ba se bidele la bala mon pe moi si moi santé ça la bien voilà moi santé ça va bien donc mingi robela monter botika la malamu na lingi bino mingi je vous aime tellement, gros bisous, ciao à suivre ya bino Nadine 26